Mbote lisusu bande ko balandi to komwa ndenge to mesina ko kutana biso na bino esengweza ngai contrat to sinyambula butu moi toza wana pour conserver République démocratique du Congo o ezali mboka na ngai mboka na yo mboka ya biso nyonso tout l'air est grave oui lelo na liboso na bino to beta masolo ya trois provinces ma province boni misato to beta masolo ya Kasai central Torobeta masolo ya province ya Ituri. Torobeta masolo ya Congo central. Bande ko ngai na ebike na kata mboka na biso Congo tozana ba richesse ya lolenge na lolenge. Mboka na biso tozona sa période moko un peu difficile pour les politiciens, pour la population ya mboka Congo. Mais lelo nazo ya mbembe moto moko o yepe aye alebite na uti na Congo central. Na Bas-Fleuve, na Tsanga Nord, na moi quelque richesse na ngai, oh tata nzambe mokeli apesi ngai, oh asalisa ngai ya koyeba, na yada kabola na bande ko na ba kongomani, te bande ya ko partager yango, parce que ba congolais belé ba ko souffrir na maladie ba bengi spirituel. Malade ndeke, liboma, makambo ba kodia, makambo lolenge na lolenge belé. Boko yo kande ko na kombo na ye Fumu Dikanga auti précisément dans village ya Tsanga Nord, kuna na Bas-Fleuve na Congo central. Mais na 4 émissions oyo, ne na yebisa kibino Bolanda bongo lieutenant général Luboya Kashama. Awo. Bolanda ndenge ni na kitaki na terrain ko palper makambozo ka oba Ugandais bazui une partie na biso na province Ituri bazo menacer yemoko akitaki sur le terrain atala na terrain les autres na terrain. Ministre na biso pe a développement rural Moindo Zang yemoko azeki sukune na province ya Ituri na Bunia aloba ki penini boko landa moi quelques condamnés au sol na bino kuna bon mona ke toza attaché na mboka na biso Congo na ebite mikolo mona mobalo lobolo ya Kashama lieutenant général nazo lingai pona nini pona mboka ka Congo bon mona ba image ne boko landa pe ndeko na biso Remi Kanku kuna na province na territoire ya Ndemba Ndemba Mutombo, la Kasai centrale. Clôture à moi de la femme. Sensibilisation. Il y a dérwandalisation. Badamboka, Basadere, Bakot, la Katia armée, Batelema, Batamounia, les Banda, Badandemba, il faut Telema. Bon, le Bakaya Mbala Oyo, Souka na Mambo. Donc, biso to zana pour ko battre la mabe na biso, ko battre la mboka na biso, Mongunia alekate akota pété. Yango na message Oyo. Ndeko na biso Remi Kanku bakene ko pesa kune na province ya Kasai central précisément na territoire ya Ndemba Mutombo mais to kotana na be mission na biso ba invité danga ezali nani to le blape nini mokolo mwalelo mbote ndeko mbote papa journaliste bonne santé na ngula nzambe le mamu makasi ya ba congolais bazoyo kayo oui tango yé na chaîne na biso c'est pour la première fois les gars oui c'est la première fois na les cas au moins ya placement ndenge bon nimeyanga la pila nimemona emplacement imote isheni nime vanadia kambote pila mekunde ambila mu platene bayambi malamu oui bekuyamba mbote OK bande ko bo comprendre que ndeko wa uti directement na village ya Tsanga Nord azo kalingala mais ko lobegeza moi un peu difficile à mélanger moi lingala muke na Kikongo mais tellement que biso de ça ba kongomani na robeta pe Swahili Chiluba ya Kikongo à l'état Kinande na BTP pour biso de la polyvalent mais hier on doit répondre à biso le lenga zo répondre à biso wana to ye awa na kati mission na biso tu ko beta masolo ya makambo Italie force spirituelle sangoni ni asika oyo memeli biso mokolo lelo bonte ba ko décortiquer bon mino mambo ne mevio kila mu mambo mo mala montanga ma mu niveau spiritualité ba tout mo maladie mala ma déranger mu niveau spiritualité mboba oba yoka mo amuke lingala na koloba mo lingala na ko lekila pona makambo oyo etangami na niveau ya spiritualité maladie oyo ezo déranger ba tout na niveau ya spiritualité pe na makambo oyo ezo déranger pona mboka oui yo ozali chef coutumier nous sommes la chef coutumier naza mwana ya chef coutumier na village ya Tsanga Nord na Imantene comme na chef papa Tanfu oui makambo zo ka mboka na biso Congo yo attaque mwana chef coutumier mboka na biso za menacé tous envahi na banguni ya mboka Congo
balingi Congo kabwana balingi ba Congolais ba kufaka bango ba yinga na bebongo na biso yo ati mon chef coutumier réaction zani. Bon papa journaliste, merci na question oyo opposé ngai na kosepela ngape na répondre. Mboka na biso ndenge zabwe mboka na biso tokosenga na ba mikonzi ya mboka. Boala dietu pila yeli vava donc tout le mutombi ba chef coutumier donc kwa ku katarakre kima balemo toi de la kima ketete balemo toi mina kuntu ala donc baka di moti sa niveau spiritualité pila ikadila mobetu mu niveau spiritualité bietu iba fleuve donc eloko tokosenga na mukonza mboka asangisa ba chef coutumier ya liboso eloko ezoboma mboka na biso nini mboka na biso eza mabe na mboka na biso ndenge eza mabe il faut to dorer bancetre na biso to dorara bango te eloko yangwana ezoboma mboka mokonza mboka pe ba mikonzi oyo bazolanda ngai ndenge nazolika mwana chef coutumier ya village ya Imantene mokonza mboka na kosenga aide asangisa ba chef coutumier ba chef coutumier ebele baza na niveau ya katrak le koto bazowela mbongo nanu bazotia liboso na niveau ya spiritualité mbongo nanu te musala nanu esalama moni biso toza na capable ya kosilisa makambo oyo ezoleka na este pona nini soki basangisi ba chef coutumier nyonso tokosilisa ngo biso koto to sengi mbongo te mais toza na volonté ya kodorer bancetre na biso toza na bancetre bele koto na Congo central toza na ba tutulatia toza na bakimbangu toza na bancetre bele ba mama kimpavita bancetre na biso baza ebele pona nini karate basenga na biso pe to dorer pe bancetre na biso makambo wana eza makambo mabele mabele ndenge za bongo donc mupepe eloko nyonso oyo esalami na mokili eza na bancetre nango pamba te tozomona toza na mupepe ndenge za bongo toza na kisimbiki ya ntoto kisimbiki ya maza kisimbiki ya mupepe wana eza makambo oyo ekomoko lia batu ekomo boma batu ezo senga photo senga ba ancêtre na biso toza na ditutulatia ana donc soki to sengi to dore bakoko na biso makambo wana ekosila mais biso tozo senga mbongo te tozo senga na musala basangisa ba chef coutumier babilo osimbiza skoni mbo oyo eza eloko oyo koko na nga atike apesa ngai nazalaka nango isalani. Oui, oyo ezambasi na nga na tambola nango pape protection na nzela na voyage makamunyoso oyo kokuta nga na nzela eloko mabe soit likama ekoyebisa nga ponga monde na tambola bona tambola na bancetre nanga na tambola nga mote avant na voyager fona tambola na bancetre nanga oui oyo ndenge eza boye yango babenga nkodia toza na marque d'enkodia toza na nkodia mpata toza na nkodia keluleni. OK tozo koma wanda bandeko na ngai boyo ki déjà ndenge ndeko na biso fumu dikanga alingi a décortiquer mais poto koma wana na kosenga Voldine de Tony Koto mwana ki senso ya solo tena biso nano quelques images ya lieutenant général Luboya Kashama mwana mobali ndenge na ko linga e mingi ndenge na ko linga e mingi na ebina nute yo lobike ozo ya kozwa Ituri yakati omona mibali okutana basite omona mibali ya solo wana maloba ya lieutenant général Luboya Kashama boko mona image ndenge yemo ka ko visiter sur les lieux ndenge akutana bandeko na so ba Uganda ba soda na bango ba ko solola ba ko tala ndenge nini ba probabilité ba ko sala commission mixte na ba congolais ministre na biso pe moko ya mboka Congo Moindo Zanga kende ki pe kuna na province ya Ituri akepe ko visiter Voldine de Nzeli zali panao. C'est dans ces camps Rwampara, visités par les chefs d'état-major général adjoints des FARDC en charge des opérations et renseignements, que les éléments UPDF campent. Ici, les deux armées vivent dans une harmonie parfaite, se sont réjouis les commandants de ces deux armées en opération conjointe. Tunataka kuambia mtumike pamoja, mkae pamoja, lakini tunakuta mnakula pamoja, kila kitu mnafanya pamoja. Sasa pale haiko sio rahisi sisi kuambia vingine.
Na Français wanasema on n'apprend pas au vieux singe les grimaces. Kazi nyingine zitakuwa zinapangwa kwa na uelezea namna mtakuwa mnafanya. Occasion encore pour le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, présent lors de cette visite, d'inviter les groupes armés à déposer les armes, et c'est là, sans condition. Un message que nous lançons à tous les groupes armés hostiles au processus de paix, représentant du chef d'état-major général, lorsqu'il est venu pour sa première intervention, il a demandé à tous les groupes armés de déposer les armes et d'adhérer au processus de désarmement et démobilisation de PDDRCS. Et tous les groupes armés qui continuent à endeuiller la population, de s'attaquer à la population. Et donc les deux forces amies vont les traquer, les neutraliser et le mettre hors d'état de nuire. Notons qu'une grande réunion d'harmonisation de la mutualisation des forces a eu lieu avant cette visite au gouvernorat de la province de l'Ituri. Objectif, en finir complètement avec ceux qui portent délibérément le malheur au peuple iturien. C'est après la grande réunion de mutualisation des forces entre les deux armées FARDC et UPDF ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que le ministre Nzangi Butondo a lancé ce message. Je voudrais profiter de ce moment pour m'adresser aux groupes armés qui sont en Ituri ici. Que maintenant, c'est le dernier appel que vous avez pour pouvoir rejoindre le processus PDD-RSS. Parce que les feux et les déluges ont déjà été préparés pour tous les récalcitrants à ce processus. Parce que trop c'est trop, on ne peut pas vivre pendant plus de 5 ans dans cet amalgame où les gens sont tués tout le temps, où les gens font des incursions dans des cas de déplacés, où des Congolais tuent les Congolais. Je crois que ça doit s'arrêter. Et c'est l'occasion pour nous de leur dire il faut saisir cette dernière opportunité pour quitter la forêt. Mwindo Nzangi affirme que cette mutualisation a déjà produit ses fruits en province du Nord Kivu et en Ituri, dans la zone des Boga, Tchabi et environ. Le gouvernement avait conclu des accords avec l'Ouganda pour l'opérationnalisation de ce que vous avez appelé l'opération Sugar, pour neutraliser les EDF au Nord Kivu et en Ituri. Cette opération a eu un succès fou du côté de Tchabi, du côté de Boga, comme vous le savez ici à Ituri, et aussi une partie du Nord Kivu, même si les rebelles ADF continuent toujours à faire des incursions dans les villages pour tuer la population. Ces cadres du gouvernement congolais ont invité le peuple congolais à se méfier des tuteurs tapageux d'un officier ougandais. Les FARDC et les UPDF travaillent ensemble. Vous avez vu dans des cas dans des trous de fusiliers, FARDC et UPDF dans une opération conjointe. Donc il n'y a pas d'amalgame à se faire. C'est une opération qui se fait avec l'appui du gouvernement congolais et du gouvernement ougandais. Je voudrais aussi enfin vous dire qu'on est aussi venu soutenir l'action de notre armée et le gouverneur de province qui a été établi par notre président de la République. Ces déclarations prouvent à suffisance que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste déterminé à protéger l'intégrité du territoire national. Merci Bandeko. Biloko réseaux sociaux bozoyoka. Oh, ba Ougandais, balingi bazwa une partie ya province na biso. Ba Ougandais balingi ba s'accaparer na Bunia, balingi ba s'accaparer na province ya Ituri. Bomoni ba image. Bozomona bango bazokita. Baza na besoin province wana ekenda te na maboka bangunia. Bana mboka Congo ba telemi, ba Congolais, ba Congomani, ya basi pe mibali bilenge. Ba ko féliciter Moussa gouverneur militaire ko sala na province ya Ituri, malgré ba yini baleke belé. Ndeko nangai fumu dikanga tozongi suka epana yo meka ko expliquer biso sikoyo utilité ya eloko ona mona peut za koba to ndenge meka ko expliquer biso bo oyo eza meka ko simba ngoyo kodia eza pona o itangamini makambo eza koba be kodia eza nkodia oui yango na ucho expliquer awa tozana Denmark nkodia tozana kodia ke lulendo tozana kodia mpata na kodia ke lulendo oyo ndenge za boye eza pona bato oyo batangami na makambo ya finance makambo mbongo et puis ba oyo bazaka na nkodia e bloka e fungwa makate ngai fumu dikanga na kotika numero na fungola kango makambo nyonso oyo etangami na niveau nkodia ngana sala kango et puis na kodia ke lulendo ndenge za bongo
toza na kodaki lolendo ndenge za bon esalaka makambo oyo evoluaka te neti bamafula banzela oyo ekangama ozalaka kosala mosala moko donc balongolaka yo moko kompanaka te dossier ngo ndenge nini elongwa otekaka mais ndenge ozoteka mbongo omonaka mbongo te oke na maison bo oteka boye makambo to simba te yo moko na ozo comprendre te ndeni ngana ndeni na zabo soki na ke place ya koteka makambo e développer pe ya utota sadila kodia mpata ya utota vana mutu wizi luza tombi kodia mpata ya utota vana diamuna izibula zinzila donc mama monsolo donc mama mombo metavanga mo pila ndre mo sitele zikodia zitombanga menga ko donc zikodia zitombanga menga ko ngemona kodia le mutombi menga mana menga mankaka nkodia katombanga menga ko kinzika donc kinzika mambo momo bakulu mabakamba donc ezabwe na niveau ancestral biso ndi tozala bongo nkodia esinga makilati na kodia ningi za bongo esinga makilati ezalaka ba symbole ou biso tosala ka topesa ka ba symbole na ba ancêtre po eloko nyonso ekoyi na mabele eza déjà na mabele po eza mabele oyo eza ya bakoko na biso eza mabele ya ba ancêtre donc il faut ko pesa symbole na bakoko yango mona biloko ezalaka ba bibutu bibutu yango neti ba symbole ba mbonga kala eza pona eza mbongo oyo euta na bakoko eza ba symbole yango mona katoti ezalaka bankodia na nkodia ndenge za bongo kodia asinga kamakila te soki omoni nkodia ekomosinga makila wana eza nkodia oyo ekomi ya makambo kindoki mais na ndenge nkodia wana ekomi na makambo kindoki toza pe na donga naza na niveau pe ya ko devero yango kozongisa ngo ndenge ezalaki ekoma ezonga na niveau ya ancestral ekoma ko salela na ancestral toza na nkodia evoluaka ba $7,000 ba $5,000 ezaka na ancestral okopesa mo opesa mutu ezate ezakaka na ancestral soki mutu nga zwa yango nga comme la possession ya kodia nga ezalo lengeni bon kodia ninga za bongo soko za na posa ko kozonkoda na ko connecter na ko tika numéro na ko pesa numéro na ngai partout yo zali ozana posa te mfumu ninga za bona zana posa ngambo na mona yo okobenga nga pe video okomona ngai ozana besoin ya biloko na yo oyo evoluera yo mbongo kobanga na te ezana ngoma kamba secret benga fumu dikanga na ko tika numéro pe et puis basi oyo balinga ka succès ndenge tozomona na ba TikTok basi donc olingi otala ma donc mokili mobimba bayo donc eza pe na ba mai topesaka pona basi étoile na yo engenga ndenge zalaka donc olingi monde entier oyebana basi bo balukaka bambongo donc makambo ndenge na ndenge eza pe na biloko o topesaka donc ngai ndenge na zabo na limbanaka likamote ndenge tozo soana yo olemana likamote osa déjà mbula bona musala bon ngane na zabo na botama nango eza déjà domaine o ya famille donc naza déjà mwana ya ba chef coutumier koko na oyo abota papa na biso yi muto azalaka na no chef coutumier apo papa na biso alandi donc papa na biso pe ndenge na zalaka bongo soki a voyager akina bamboka mususu ngape na tikala pe na kambaka pe batu bayaka pe bautaka pe na bamboka mususu baye pe na tsangano wana pe kokambi bango nazomona uzana no ilenge makasi metebi ke musala oyo ezaki bondoki boni yo kolukata mécanique te ata menuiserie okonesala musala oyo biso ba congolais eza clair ba congolais ba musala oyo ezaka kindoki mais nazomona zo lenge makasi boni muluki musala osala ko kotana musala oyo ba congolais ba ezaka kindoki mbo oyo eza domaine ya famille na koboya ngote eza déjà elembo déjà depuis déjà na botama eza déjà elembo déjà batikela kangai et là akoko na biso oya liboso o azalaka na premier chef coutumier na village ya Tsangano po ye mutu a forma village ya Tsangano po village ya Tsangano eyebana koko na biso ye mutu a forma de village ya Tsangano. OK ye da forma village ya Tsangano merci ko ye da forma bino nde bosaboya soki mutu nga zwa yo directement oui bi maladie muso za na kisasa awa tebenga ngo maladie muso za diabolique baliboma muso za normalité ba malade ndeke muso za normalité c'est capacité wana ouais yango nazoloba mutu nyonso oyo maladie oyo ezo déranger aluka ba solution azoba solution te akenda ba poto makambo akenda ba par-ci par là azo solution te yango na leki awa
contacter Fumbu di Kanga ma obaka solution boba tu beta boa malade matuku donc uchu expliquer malade ndeke malade biso na niveau qui est ancestral na kiyumbi to benga ngo malade matuku ni utaboa malade matuku donc ni beta ba melozi la mpese ba melozi la pese ni widi mboto mona ka bato mususu bazana sida ya kindoki o sida kindoki pese la sida ya kindoki tozana sida normal tozana sida ya kindoki babokela ngo mutu ba pesa oui sida ya kindoki babokela ngo sida wana esila raté sida ya kindoki esila raté boko tambola partout ozokonda kaka eza sida kindoki eza et puis bato pe bakoma ben puissant na kosenga pe na bango babenga banzoto na bango etele makate okenda partout nzoto na etele makate ngai Fumbu di Kanga contacter ngai na kotele misanzoto na yo 084 25 76 160 084 25 76 160 eza numéro ya Fumbu di Kanga. Moi expérience mukete ko kabola na ye so ngo kota contact na ye o bengi na 084 na baneli lisusu 25 76 160 wala ko Fumbu di Kanga boko so na makambo etali par rapport ya difficulté oyo zali na yango Fumbu di Kanga toza awa na plateau ya to komo wapi to ya makamoto nyo super ba kongole ba kutanaka na kata mboka na biso Congo na domaine na bino oyo tu ya mabatu bilia na kata na plateau na biso pona nini zaka bata Congo central ndi bayaka na makambo mikolo mususte Congo central ndenge za bongo ancestral peza esimba mina Congo central na cataracte koto ancestral eza nango mais ba chef coutumier koto bazo doué bazo landa nde mbongo nzoka nde na niveau ancestral mbongo na nteli liboso eza makambo musala tsana musala liboso soko che musala liboso okomona okovolue mais soki ozocha mbongo liboso musala na sima ekotikala kosimba te po yango zomona ancestral na bino koto eza ya kolala biso na ancestral na biso na ba fleuve fitolemba na kalikambo te même ozana malade yango ndenge nini yango na ocholongwa na loba memi maladi beni pila madede weta bwa maladi matuku ndele mutonina weta bwa maladi matuku sida idi yako bamekulozi lati njoko donc maladi momu male mutanga mamu niveau donc ibuile ngamu kuna zamona chef coutumier puna sana miso kufungama oyo kutanga makambo oyo eza ezomona na tena feasible boy eza makambo ya niveau moko donc incroyable et comme makambo kindoki ngamu kuna na tsaka na nzoto anje na kindaka pona zwa eloko oyo ngana za kuluka epa ya bakoko bafungolanga na miso donc ngamona nde nazala bona sana na miso kofungama partout yo kotinda ngai et puis batu bazala na ba dossier o ezalaka na bamboka mususu ezala bakuli mususu okomona mutazana poto moye ya kokoma kuna ezate tozana biloko totiza tozaka na babonga tozana babonga ana bonga ana ndenga za bongo quelque soit ndengo za place ndenge nini totilizaka ye pour azana ancestral et pour ezana ancestral tokotinda ye akokende place dossier na yo eza akoya nango bige mboka na mboka ezana ba chef nango oui marge mboka na mboka ezana ba chef nango mais biloko wana donc eza mystique makasi bande ko na lingisiko awa to na Congo central to uteke déjà na professeur Ituri na Bunia to kende sikoyo na Kasai central na territoire ya Ndemba Mutombo na Ndemba Mutombo Kasai central na mboka balakisani benda et pas wapi ndeko na biso l'un des grands conseillers ya chef de l'état akene ko sensibiliser batu pour na makambo itali agression rwandais na mboka na biso Congo agression rwandaise na mboka na biso Congo makambo ekomeli biso bako boma biso balinga botela biso mabele akene ko telesa bandeko ya Ndemba Mutombo botelema bo sanga lokola moto moko bo tsa mungunya dehors a profita ki pe na sima wana moi de la femme clôture ya ko pesa mama maputa ya ko sexe mama ko kabola moi eloko mukie o ayaki nango na mama ya territoire ya Ndemba Mutombo ndeko na biso Remi Kako Amos Luba kinzeleze le panao. Sursaut patriotique oblige, c'est une véritable tournée de mobilisation et de conscientisation
compte effectué du 21 au 24 mars 2025 les deux frères jumeaux, Rémi Kankou Moubiayi et Henri Mbouy Moubiayi, dans diverses contrées du territoire de Demba, notamment dans la mission Kaboulanda au Kasaï central. Occasion saisie par Rémi Kankou Moubiayi, chargé des missions du président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour le Grand Kasaï, et son frère Henri Mbouy Moubiayi, candidat à la députation nationale aux législatives de décembre 2023 dans les territoires de Demba, qui soutiennent par cette initiative les efforts du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et les militaires congolais engagés au front dans la partie est du pays pour faire face à l'agression rwandaise, d'en appeler à la mobilisation de tous pour bouter l'ennemi hors des frontières de la RDC. Au cours du meeting ayant mobilisé les milliers de personnes sur la cour de la paroisse Saint-Claver Kaboulanda, tout en rappelant les liens historiques qui lient Félix Tshisekedi à Kaboulanda, en passant par son grand-père qui a passé la majeure partie de sa vie dans cette contrée en y travaillant comme catéchiste et enseignant, ces deux frères ont insisté sur les devoirs qu'a l'ensemble de la population de Demba, qui a voté à plus de 99% le président Félix Tshisekedi, à les soutenir sans relâche dans cette guerre injuste. Un appel lancé particulièrement aux jeunes à intégrer massivement les FARDC en vue de défendre la patrie et préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Il dit empêcher Mouchindou à deux pour réaliser Marosa Wanfumwangi Tunga Mwamba Kibwa Chingani Bansonga Bakajini Baluma Nuji Longo Lola Wapuyi Kumuna Mwakweli Kumuji Mwabusalai Tuluangana Tukana Bangwela Ndemi Kadubape Shanfu Mwangi Tunga 100% Kikala Mujima Mwenda Kifata Kagame Mubula Wabwetwemu. Cet appel a reçu un écho favorable auprès de la jeunesse disposée à l'intérioriser. Mon nom c'est Célestin Kanditou Jubikila, le trésorier des jeunes de Kaboulanda, secteur de Lusong, territoire de Demba, province Kassa centrale. Nous sommes toujours en action pour sensibiliser nos jeunes, pour renforcer ou soutenir Fatih, notre président de la République. Renforcer aussi l'armée. Les jeunes se préparent toujours pour y aller. Et les jeunes se préparent pour quand même soutenir et lutter contre le rebelle et les M23, les amis de Kagame là-bas. Ces natifs du Kasaï central et membres de l'Union pour la démocratie et les progrès social qui ne jurent que sur un soutien indéfectible et inconditionnel du premier des Congolais et des forces armées de la RDC ont également au cours des échanges eus avec les chefs coutumiers de cette contrée sollicité un soutien ancestral aux efforts déployés par le président Félix Tshisekedi Tshilombo dans cette guerre d'agression. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo surtout mon vite je ulwanganei Tshisekedi mwetu twetu babu mena ngapa bipo numulame s'il vous plaît numulame mais quand nous yeko kuchota no ele lubila na chanviti mili butuk mili muyi Kagame ka mumwanyito Kagame ni basala bende basala no kubatukani bapatuka kitu. S'exprimant au sortir de ces échanges, les autorités coutumières de Demba rassurent quant à l'accompagnement du président de la République et de l'armée nationale engagée au front. Makandu wonso ajitunga amune mokwimani na vite ejikuliseke est batetu kuchimuna eyo tuji tutwa fumwetu wajitunga mpanda kuma sambili etu akabukulu ni kuma kanda matushiri kuji bankambu kulu kumitishi ni kulu sanzu. Tout le monde de chez moi ont accepté d'aller vraiment à la formation militaire. Des milliers de femmes ont également répondu à ces échanges initiés par le chargé des missions du président de la République pour le Grand Kasaï, Rémi Kankou Moubiayi, et son frère Henri Mbouy Moubiayi. C'est des bras chargés que ces fils du terroir se sont présentés devant cette cible. Saisissant également l'occasion qu'offre le mois de mars dédié à la promotion des droits des femmes, ils ont remis à chacune des femmes présentes des pagnes, les invitant également à soutenir par leur prière la République démocratique du Congo et son président Félix Tshisekedi. C'est dans une ambiance de joie et de satisfaction totale que ces femmes ont favorablement reçu ces messages. Ailleurs, tout comme à Kaboulanda,
Cette mission située à près de 150 km de Kananga, les chefs-lieux du Kassai central étant les fiefs naturels de Félix-Antoine Tshisekedi du Tshilombo. Toutes les promesses faites à cette population seront tenues, ont rappelé les deux frères jumeaux, Rémi Kankou Moubiayi et Henri Mbouyi Moubiayi, à cette occasion. Président Félix Tshisekedi Tshilombo, mutu ajijira tatuenda kakwenda batu ajijira fetu hapa kibwa chingani kene munu fa moyo to malu onso aja kumbana. Merci Bandeko ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, monde entier. Bonne Zalaka. Bozomona na yebisa ki bilo il y a 3 provinces dans Balamoko, Congo central, province Ituri et puis Kassai central. Awa tout ko silisa ndeko na biso moko congolais de père et de mère. Azina souci ya mboka na yi. Aketi kuna na ndemba mutom. Ko koneko solo la, ko sensibiliser bandeko na biso na makambo ekoyi po na mboka na biso Congo et puis akaboli mwa moke. Ba mama, ba lata na moi de la femme clôture. Ezaki moi esengo mingi ya koyebisa bango ke ba telema pe po na mboka na bango Congo o eza mboka na biso nyo surtout. Donc ngape na za habillé antini na yango. Na pesa toujours ma casse na ba FRDC na ba wazalendo po na makambo ekomeli biso na mboka na biso Congo. 084 25 76 60 eza numéro ya Fumu Dikanga. Fumu Dikanga eza kombo na yo to kombo ya papa to mama. Fumu Dikanga eza kombo oyo badonki dizina dia madio bambieka. Po mwana ye mwana chef kuchime beta babieka dizina. Dizina dina Fumu Dikanga mbieka bambieka ya donki. Bapesa ngande kombo Fumu Dikanga. L'accident. Fumu Dikanga ezala kisi donki lisanga place batu basaka ba fandaka. Batu basanga na. Oui, Dikanga. Dikanga l'accident lisanga. Lisanga. Yango nazo bandela bien batu oyo bazana maladie oyo ezotungisa. La maladie incurable. Oui. Oyo bikakati. Oui. Oyo spirituel. Oui. Maladie obela maladie asthme esi la raté. Benga Fumu Dikanga. Ozana makambo finance ya mbongo. Koyoka no sonite benga Fumu Dikanga. Ozana maladie oyo ezotungisa yo, ozana Allemagne, Brésil, Portugal, benga Fumu Dikanga, makamunionso oyo ozana ngopusa okozo solution. Donc yande me tourner diaka beto mon niveau et ancestral di bas fleuve. Donc tulemba na ka diamboko. Tulemba na ka diamboko. Oui, bolemba na ka likambute. Oui. Mais sikoyo yo bono sala musala ngondengini yo za awana Kinshasa na Congo. Bandeko bazali banda mboko. Obando kende kuna na yebi bono sala ngondengini. Oyo nyonso ozana kini, ozana Lubumbashi, ozana posa eloko nao tokotia na koli ekoya ekokoma place yoza. Donc otrakase na ote kobanga na ote ekokoma place yoza. Batu nini yoso biki c'est musala osala pe batu. Obike mutu. Bon. Batu nga na salisa margué balobaka kombo te baza trop ebele. Bazo dans la télévision. Oui, bazo dans les réseaux sociaux. Batu oyo déjà onga na salela musala bayebi bazo landa ngai. Soki ngai nazoloba. Batu malade ndek. Oui. Batu bakifuafu. Oui. Kifuafu malade ndek. Batu maboma. Oui. Neti na niveau ya Congo central na salisi déjà maladie ebele. Depuis na wotaki na tsangano na village ndenge na kitaki na Congo central na salisi déjà bato donc maladie ebele. Yango na ningaki na mata na kini kotonia kopesa message oyo bakoko batininga eza pona ko aider bato. Toza bato toko kendega na biso toko kufa na biso. Mais ce qui au moins place difficulté eza il faut ko aider place difficulté eza yango na lobi biso na ba fleuve to le manakali kambote. Ok, bon, les likambute. Différence nezali makambo ozo sala oyo. Na magie. Donc, peut-être la différence entre kindoki, kindoki na magie. Oui, kindoki na magie eza ndenge mokote, magie eza science oyo euti epa ya bandele. Ancestral euti epa ya bakoko. Ancestral eza donc esangani na kindoki. Po ozala miso kofungama poza na ndoki. Soki oza ndoki te okomona te makambo oyo lekaka na butu.
ozolanda donc il faut ozala na miso kofungama soki oza na miso kofungama te okosalela mosala ngo ndeni donc faut ozala na miso kofungama neti biso ndenge tozalaka boye meso mazibuka makala yetu po betu batozibula deja meso kudi basi yetu donc bapapa na biso bafungola biso deja miso. Ok, biloko oso ça est-ce que ça va retomber ba condition ni ezalaka comme neti mutu a besoin azana kodi ati alinga zwa kodi bon ndenge ezabongo mutu azana kodi ati azana posa kozwa kodi to ko guider ndenge akosalela po azwa kodi mais akoboma mutu te abanga te ngai biloko na ngai nasingaka makila ya mutu te po papa oyo akinzikanga maboko oyo apesa ngai biloko ngo na maboko nasalela ngo asinganga mutu te asinganga membre ya famille te o akufa po nazwa nini makambo oyo nasalelaka asinganga mutu te donc ngai jamais mutu oyo azana posa eloko na guider boy asala boy po ekoma makambo ekoma complication ko singa makila te nakosa fona salela musala oyo azana ngo posa asepela alalongi ndenge ke asa apesa témoignage ngai pe musala na nga évoluer ekendele basi olobi obalinga basala ba TikTok basi na besoin succès basi na besoin yebana na monde na Congo bon pe la condition te ezaka na bon ezaka omoni biloko nyonso ndenge tozoloba eza makambo nyonso ezalaka na ancestral ndenge eza bongo ezaka so respecter kaka makambo oyo elekaka na ancestral esili nango donc maman someta vio kama ancestral 15 kama ambo momo bakembi nge 15 kama ambo momo bakembi amen bato bayebi ke soki bayepa na bino babenga ngo mutakezwa kisi bato bazwa kisi ebele to mona baona kisasa babelaka maboma ba retour nango ezaka ya wana ba retomber yango wana ya bino za lolenge wana te ya bino za lolenge mususu bon mutu abelaka liboma na volonté na yete okekoluka kisi obele liboma kisi ndenge ezalaka bongo soko moni mutu abelaki liboma seke na famille na bino lien ya famille na bino mutu azate oyo aloka deja makambu oyo etangami na niveau ya spiritualité mususu soki o respecter ngote on azoloba spiritualité ndenge za bongo faut ko respecter makambu oyo balobeli na spiritualité ndenge za bongo tozala na ba retour biso mongo pe bana ba chef coutume même ba chef coutume bazala rapina ba retour pour makambo nyonso oyo zata eza ba ancestral eza bokoko eza bakoko na biso bango mutu bagidaka biso donc sans ko guider mo oyo balikam oyo zo sala ezati yango moni to dora bakoko ba espoir bakoko to benga ba espoir bakoko eloko nyonso oyo zana ngo posa ava osala ngo fo basingaka nanu permission epa ya tata nzambe o asali biso osingi permission et puis osingi permission epa bakoko na biso do ba fi oyo basalaka TikTok to babanga te to zana biloko to pesaka ba mai eza kosokola ozana posa mokili mobimba etala yo okoboma na mutu te bakosombi soka biloko osombi yo moko osali osokoli yango soit ngai nasaleli yo osokoli yango okoboma na mutu te yo moko mona kaka makambo oyo ozana ngona posa ekende liboso et puis bato oyo pe batekaka ndenge tomonaka bato bateka mituka na bango etambolaka te oui ezana biloko bakopesa yo po mususu ezalaka oke na place moko otekaka mais ezana ba blocage po place moko nyonso te ezalaka nzela ya kofungama place okoteka bokoteka na bino ebele mais mutu na mutu azalaka na motema na ye mutu mususu ake koluka kisi mpo na nini place na ye biloko na ye yango kaka etambolaka mais mususu oke koluka na okisi te mais na niveau kaka ya ancestral yo moko o comprendre te okomo koteka koleka na mutu kutu oyo asimbikisi oyo azoboma bato oyo akomosiba oyo ekomi kosenga makila akomi koboma bato me yo osimbikisi te makambo na oyo ezokende liboso yango na niveau ancestral to ndenge ezalaka bongo to respectaka kaka soki ozorespecte na makambo oyo bakoyebisa na niveau ancestral esili ok oui. Message la caméra na biso yango na caméra na biso pendant 3 minutes au petit message ya sensibilisation ya expérience oyo ozwaki bakoko ndenge yo moko lobi oyo ko sunga ba congolais
babonga bazo ba guérison na nzela na yo bongo clôturer émission moko ya lelo soko opesa biso na Kikongo na mwa lingala moke parce que émission zolekana na ba plateforme nyonso surtout ya mboka na biso Kongo. Merci baboson meme kundrandra mon mambo momo ni meto vous expliquez par exemple lycée kezanini mon niveau est ancestral puis là le mon niveau va te mejo que le dia mon to kutubila mambo momo ma méthode là mon niveau ibwala tout la mutombe mon chef kuchimika président ibwala kasangisa ba chef kuchimika bika vambusa tubika ba kotinkaka katufubisa place monsi diamuna tutadila mambo bwala po batu bala mu trop batu bala mu trop mu bwala ya donc ya tra mulombi mu chef de l'état katu tedisa diamuna mambo maomo mamana po tumelemba menga mabatu batu ba mfwa bombo. Merci na ba oyo nyonso balandi ngai fumu dikanga ba oyo nyonso balandi ngai na sepeli na makambo oyo na uchi kuluba o etangami na niveau ya spiritualité ndenge zabu etozana makambo nyonso oyo ezo déranger bato ba o bayebi makambo nyonso ezo déranger ba bango na niveau ya spiritualité to uchi ko présenter a tozana kodia ke lulendo tozana kodia mbete kodia ke lulendo ndenge zabongo ezapona ko volue mafula ba nzela oyo ekangama kodi yake ya lulendo oyo tuuchi kuluba yango etangami pona makambo ya finance ya mbongo ba nyonso balandi ngai ba contacter ngai na numéro na pesi makambo nyonso oyo zo déranger ou malade nyonso zo déranger yo ko banga te contacter Fumu Dikanga okozwa solution na. OK, matondo mingi Fumu Dikanga donc plateau na ouvert. Oui. Le linga rapé parce que mboko na biso to l'ex période moko ya mama ke malamu te. Nous avons besoin de spiritualité ko la bino, bo pesa apport na bino na makambo oyo ekomeli mboka na biso ko donc ba porte za forma po na bino. Dans ce pays. Bande ko balanda ki biso mokolo ya lelo na baki to l'ex bilo ko misatu. 3 provinces. Congo central. Province ya Ituri, Kasai central. Bo ti ko mona ndeko na biso Fumu Dikanga. Ya Fumu Dikanga yeyo alobi mo expérience muke o azwa ki ba koko na ye aye pona ko talisa ba congolais ba robela malade ndek liboma chance kodia a expliqué yango bobenga na numéro 084 25 76 160 okozwa ye moko en direct na talisi bina ba makambo bozo ba ko province Ituri ezo la envahi pona par armée ougandais bomoni ye moko lieutenant général Luboya Kashama mabelema ya Uganda mission na bango ezali nini bolandi pe ministre titel ya mboka Congo Moindo Zangi a confirmé bino belema to trek bino yango wana bolandi pe mususu descente ya mwana somi ekolo Congo Remi Kanku kuna na Kasai na Ndemba Mutombo na territoire ya Ndemba ndenga uti ko mobiliser ko sensibiliser batu batelema ba adhérer na kata armée base la sima makonzi ya mboka tata makonzi ekolo Congo a clôturer pe a profiter ki wana ba mama mo liputati to ko clôturer mo de la femme bonde ezalaka ba kole ba to landa biso to suki awa pona mokolo malelo tikate kimia kolonzambe ingela na maboti na bino ndeto kuta mokolo malobi c'est bon non mon ndenge ezalaka ça passe. Vous en expliquez au climat.